à la claire. Ba femme insensée ou ba chinois au bolobake. Sarah saka be mission a fingaka. O ki ma finga. Avec haine. Na bondo ki na kati. Oyebi ke mbali boso na yo kabiloko. Te mbali boso Apetata boto choka olangi. Sariano langi sozaki na bomo inzambe. Tala otiki makemba mwana seti mwali chombe. Zema liboso babalo na 14 zema liboso. Mwana kufela wana libumu. Siko yami ba docteur obi yo okokokisane mwana okokokisane mwana libumu. Te do elaksi nini yo. Oza mwana popi oza desa ba fi. Yo lo ba yo kunda mwana abi. Bayana je crois parce que le mabeli na gombe apo na sariana zanga tata sariano langi ba kunde na gombe poso gombe te ogofinga makitoko bino bosaka na bato boyaroko mukoboko meka susko ya bino ba chinois ya buzoba ya ba femme insensée boyaroko meka okoma bikomela na page nanga ola. Karine a autofinga papa nanga il y a pas 4 mois. Ils ont fini. Azal la seule personne au aloba na YouTube que ngai naza mwana makangu papa nanga lalanga violanga. C'est Karine. Siko netinga. So na bina zwa vie ya Karine na vie ya maman na e po eza copie coller. Na vande la ngo pende explication sans insulte. Batu ba olele. Non, c'est pela na moi ta mukete. Pour maman Karine wana batu bo finga ke maintenant bo classer été. Siko yana batu so ba biba lo ba penza classement. Tadi. Ouais ba ke Karine na moi c'est manzara banko. Pardon. Donc il faut faire très attention. Mukona ko vandi sa maman na mwana. T'as dit Sarah s'il te plaît, Konate, s'il te plaît. Te omoni ka liwo ba okende na obenga ba jalouse, ko finga ba commentaire. Faut faire très attention. Sarah, maman, retirez. Faut faire très attention. Wana zara shega la zamba. Faut faire très attention. Retirez. Oh mwana chic, mwana classe. Sarah. Tant yo sa ki shege na ki panga ndaz na wenge. Sarah, toka ta émission s'il te plaît. Na otanga. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo. To jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022.
Kimana Lombango, chez Dr Ahmed, Yakozwa Uko Force, pour la faiblesse sexuelle, Aqua, pour la hémorroïde, Acacia, pour la prostate, Awika, renforcé spermatozoïde, Iba, pour la colisanzoto ya papa, Arariro, pour la infection, Ahmed, azo soigné. Dr Ahmed, azo soigné, faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, Mbote, Balandi à Top Media Télévision, Bino, Bayebo, mais ça n'a pas l'émission Okuna, Nangambo ya Sarah Tola, la Tola pour les intimes, Peba Misusu, Balobi était comme au Lanango na Télémonde 243. Boye Imalamuna, l'écho de bonne conduite, cette émission, Alinga Kocha Makambo Nyonso na ordre, voilà. La santé n'est pas bonne, mais Moussala et Bengi Biso to Sala Nim, to Yakaka, to Sala Moussala, to servir Bino, to Zali, esclave ya Moussala, to Yambi. Lisusu encore une fois mokola lelo ndekona bino Sarah Tola makambo ya koloba ezali ebele makambo ya koloba ezali ebele nakanisi émission moko eleki awa esali obe makelele na réseaux sociaux batu ebele bazuzu yango mais Sarah Tola apesaki défi lelo to luki moyen te to ya to sola lisusu to yeba makambo yango to komi na niveau nini et pourquoi toujours les insultes et ezo continuer biso tozana pona ko déplorer pona biloko oyo on doit arrêter. Et pourquoi le lot va passer à Batou? Et comme il Batou, il faut baluka kozoyango lokola moyen moko boy pour Batou battre les makawana pour continuer à faire le mal aux autres. Elle s'appelle Sarah Tola. Bon des livres. Oza derrière la caméra, Fongola Bisso, c'est-à-dire pour que les gens comprennent que naza na la Tola, tout le monde est panzanité que nandenga bonzambe lobby koleka lelo tadinga lapa ceux qui lobby koleka lelo. Il faut tout ça la makambo malamu. Anya est derrière la caméra aussi. Azo assisté émission Oyo. Anya Star, je te salue de loin, ok? Voilà, Sarah Mbote. Mbote t'a dit à Bangalapa. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. So, balimé Toyo, ezalaka moi écolo, ezala na plateau. Te vanda na ngwana ti. Evana ngwana er mo ba binda o ba ledo le beta kana misu na ngana za na net. Bonne santé, boni papa Diego, boni Fondation Tola, ça évolue. Ouais, ça évolue. Tout ça, la katika ya ba projet, ya makamo tout ça la police, ba fouille nango eko buka makala mingi te. Et bon, vous allez toujours informer la Sarah Tola TV. Voilà, vous allez informer. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Maman Zozo depuis Canada. Non, merci Maman pour le passage conseil, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Papa Noé Agomana, Papa na Maman Zozo. Un grand merci aussi à Maman Deborah Lubanda, qui doit venir à Calgary. Un grand merci à Tata Mosia Banananga, Lisette Matala depuis la France. Merci beaucoup, hein, Lisa. Merci Yaya. Un grand merci aussi à toi. Yaya, comme ça, Maloba et pas, il y a Fifi Wechi, la star, c'est-à-dire tout ça la grande, tout ça là qui est vous allez bien. Blandine Tata là, depuis les États-Unis d'Amérique, tout ça na attente. Sarah, Nasa besoin de tomber moi les solo moi. Non, qui n'est pas bon au balai. Anya mutaïf c'est ngande na ta vérité. Anya, ayebso kena lina bala. Maka tanga ye. Tonya timba moilo mo ngwana. Keta dia zolinga bala. Singa bite sa ho mo na teke ta dia konti ya utobela ifo bala.
Ah, te alobi nde nakondi mpo na informé nga mpo ingobala te koko na yango eza parce que donc je suis souffrant, je suis malade. Mais oui, kasi te par rapport ndenge ozobela moi mère efisengaka te. Ouais, mais logiquement déjà na ba âge na biso il faut tozala na ye mais voilà. Ce qu'il est bon dit à sali grâce donc ozoye. Je salue ma femme Bisika donc Bisika de Zwami ye place à ça. On mais déjà zo comme ça pour nanga je te salue maman, tu seras la bienvenue dans la vie de Tati. Voilà. Un homme sans microbe. Ouais, je n'apprécie mot te Bisika de Zwami on ndenge nzambe zo comme c'est langa yona donc je sais que ceux qui a yé, ceux qui a Zwami, ceux to Kutani, ceux to Lingani, to Kobalana parce que je sais tout ce temps ils allaient pour nous une bonne femme. Voilà, Sarah. Merci beaucoup Tati. Merci beaucoup Sarah. Voilà, Sarah Tola, défi. Jusque la vidéo non est limitée, pas une seule vidéo sur Finda. Tes dossiers photo kabwana nango lelo parce que tu commences à la passe. Aujourd'hui air yozo fanda ozomona entre vous au fingana ils ont continué. Tu te dis quoi Sarah parce que défi na yo do la saki jusque là mutunanda tinde linga. Na lobaki na yo Tati na bandeli lisusu. So eza na vidéo o Sarah finga. Baya na. No finga bemba mama ya mutu. Welinga ngo. Na ofinga papa ya mutu, na ofinga bana ya batu. Et boye ba ketango boya nango kozala insensé te. Il faut yeba ko la différence ya critique na injure na insulte. Il faut yeba. Parce que netinga nazalaka trop mo boye. Na lobaka pinda boye. Mais qu'on manque maman ya mutu respect, t'as dit so ezara na maman oh faut na manquer respect à maman carrément. Pour modèle la finga papa nanga et ma bouche était toujours belle. Mais yo pour finga maman ça maman carité. Non. Mais quand tu dis maman zoba déjà c'est na lo bien quand ils sont des insultes, il faut y être. Émission en effet. Est-ce que Sarah aujourd'hui pour moi la bonne différence insulte na critique. Donc tant que déjà maman azoba te c'est que maman na foyer azap na ba fingi. Tu connais Sarah est-ce que mais ce qui m'ont tapé cet exemple maman o azazoba kaka ndako tika mwana na ina makama mabe. Voilà, c'est un exemple. On n'a pas confirmé, on n'a pas insulté quelqu'un. OK Sarah, est-ce que aujourd'hui Kobanga ezalaka te que passé na bino et dominé lobby na bino? Yango c'est qui insulte. Te yango. To komi de na point wana. Et qu'on rattrape mon tout dans mon. Mana lo bango tout se paye ici bas. Na sa moyo. To futa on a lo la dit. OK. Bomi na épée au kufana épée. Voilà. To futa ngoka awa tadi. Lelo e comme au kamusake ba comme ozongi c'est la biso ba rétro. Ouais, tozoya wana na affaire rétro. Tozoya wana et est-ce que aujourd'hui Sarah RPNO au sukula mai au fandi na kiti. Quand tu aux autres réseaux sociaux, aux autres bande de biso, au monde a yopé aux okisa, aux blessa, aux participants, n'a pas détruit mon matin bébé. T'es cas mon tout manquant. Fali poupa. Est-ce que aujourd'hui, je sais que Fali Azali Yaya, il y a parlé par rapport à nous. Oppose à l'ana et l'autre mon côté, il y a Koloba et pas Fali parce que je sais que peut-être les deux choquants Fali n'a pas comme na loba na est déjà na privé to solo la moi en famille et les cas déjà ouais voilà aujourd'hui c'était pas facile voilà au monique des fois pe batu ba chaka bino na ba erreur oyo ke a cause yo pena likambo aluki moyen à détruire yo sans pour autant que yo yeba ke mutazo saloma ouais et ça existe mais tu vois la plaisir qui erreur te mais ba kotsanga pina ba sakana l'esprit na makasi mais bablora bongo je crois et ozonga asuste parce que nga lelo na koma so pendo ye na likam na yo foza na ba preuve OK foza na ba preuve OK so ba preuve ça te kende ba chaîne exebele OK le père que au koma lokola Fali o azaki innocent to commissaire to memisa ngambu ya pendant 6 mois et koloso ya ofele Dieu est juste voilà Dieu est juste ouais bah que batu ba futa na dossier Fali ouais bah na éviter batu ba futa nga futa ouais bah te nga na futa yo futa maintenant yo ebisa batu te OK na futa tout se paye ici bas OK na futa ya grave à part prison j'ai payé les prix OK tout se paye ici bas
tofuta na lola za te tout se fait ici bas. Ouais. Aujourd'hui affaire kobanda kozongiselaka biso bavideo na baaudio yo motu olansaki message ya yo nano ebimi me ya bato kobimisa ezali nini analyse nini yokoki kosala saratula en fait bafane ebele basungaka bato te eza problème oyo ya Karine na Gloire ese ekufaki bayokanaka te wi mais bino boyebi ke ya shoka moninga shoka Gloria mais bozokende kofinga moto oyo bashoka jalouse on dirait bayebaka mpe signification ya jalousie te etadi bato ebele on dirait bayebaka signification ya jalousie te Gloria aza na mwana na ye auti kobota aza na obedie na maboko siko akojalouse ndeko mwasi wana na zemi na ye mpo na nini eza ka jalouse so olobeli likambo wana ka jalouse ya nini ngasi naboti mwana akoli nini ezo asire bino ke mwana ne pas okola po bokanga bato bajalou na bajalouse nous sommes pas des dieux nini ezo asire bino mwana wana ozala na éducation mpe ya bien le roi bana na biso mais pourquoi bozo akize bato na jalousie likambo eza correct ke biso tout oyebi na réseaux sociaux so dossier ye mutu nyonso alobela yango mutu ana droit ya opekisa mutu aza te mais soki bazolobela makambo no yo mpo olobela makambo ya bato ovandi kaka nga na onaleka te nalobaki yo ye kuna aloba makambo na nga boye na boye te baza libre ya koloba ti place baomonake balembi basuki siko ntango bango bakoma akize ndeko Gloria jalouse te Gloria abimi abino mais apparemment pe Gloria yango azala ne susu na makambo pena te ase façade azonga sima bashimbo so babi bazongisa mutu na dossier atozalaki okalkile bango to nga mpe na kalkile makambo na bango te bango moko babenga nga neti mpo na so oluki nga na ozala présente epuis ntango na oya présente wana na osepesa bino makasi ti boleli bobimisi ma na miso parce que naza kokalkile makambo wana te donc bango ntango bainvite Gloria na dossier Gloria pasala émission makambo booloba wana ya sika eza te babandi mpe kose défendre nga na ozala jalouse par rapport à kwa nga na mwana nga boye na boye ba retour bazongisi baimage oyo ya mama baby shower abandaka koseka mwana moninga auti kokufa tadi omoni finganga nga so sote nga okoti na bana na nga il faut bosana oublie na vie bosana mutu aza na en plein choc ya liwa auti kobungisa mwana na ye peu importe barando tozala pe na motema humanisme kibomoto po un jour yo po lukoko maka mama aseka mwana Gloria Sariana asala ba émission afinga ninga okofinga nete toko cha te biso toko te nga nalingi tocha nga nalingi bato baloba nga te ke o jalouse tocha makambo eloba biso toloba parce que bato nyonso presque bazomona ngo na ba réseaux sociaux tocha ka makambo eloba maki Sarah bato bazotala ngo déjà te wana nga na loba na sala parti tambe toyoka te toyoka nga na sala analyse tadi o permettre Sarah te tadi photo yoka te wana okomi obligé nga na émission te mais photo sala senganga s'il te plaît ya tadi non combien nga ya s'il te plaît pas célibataire non bon s'il te plaît Dani futur marié yeso pesinga da moi c'est azoya makolo ya landika voilà vous savez mon rôle aussi c'est de protéger mon invité et au tchaye à l'aise sur tout le plan. Bon délire. Tous on a nos transitions repris, on se retrouve tout justement. Merci. Apetata boto choka olangi. Sariano langi sozaki na bomo inzambe. Tala otiki makemba mwana seti mwali chombe. Zema liboso babalo na 14 zema liboso. Mwana kufela wana libumu. Siko yami ba docteur obiyo okokoksane mwana okokoksane mwana libumu. Te do elaxi nini yo. Oza mwana popi oza desa ba fi. Yo loba yo kunda mwana abi.
bayana wana je crois basolo mabele na gombe apo na sariana zanga tata sariana olangi bakunde na gombe poso e gombe te okofinga makitoko bakommentaire ana na mambolo bakute ekota te leka te makemba sariana tolia mpo nde obotama eseti mwa lichombo okufa ya libumu ndenge okufa ndenge oza mwana malamu okufi na libumu nga na oloba te clavier solola kuna boyela pesa remission moko bandenge oyo wana defi na nga nazolongola yango te boya nango te tadi nasengi kaka en tant qu'une maman po neti zela neti nazala clair bafemme insensé oyo bachinois oyo bolobaka ke sara asalaka bemission afingaka oyoki mafinga avec haine na bondoki na kati oyebi ke mbali boso na yokoka biloko te mbali boso kasi bemission telema ezaka milai omona olekisa mais eza na bato oyo batalaka biso bayeba ke afinga ya banda awa ti awa bakataka bamorceau bazongisaka na réseaux sociaux mafinga boye sara sasala ça vous fait comment moto oyo aza na douleur aza na choc aza na problème auto perdre être cher et okoma ti na niveau sara oyo eza sorcellerie en tout cas naza clair ça c'est la sorcellerie toluka toyeba siko ranki na gloria na karine nga fona yamba gloria bawelela nini po ekoma ti na niveau moto aseka boye po ekoma ti na niveau moto atenir bapropos ya boye soit se ke gloria abomela ye motu soki gloria abomola ye motu tamosusu tondima po ye pasali vengeance voilà on peut dire ça mais so ezalaka mpona mafinga oyo bato nyonso to bafingana na réseaux sociaux mpona baview ça c'est trop fort mais tu sais que ça eza loyauté excusez-moi bon des livres tu prends le téléphone excusez-moi bandeko nous sommes en pleine émission non tu prends le téléphone ezala kuna libanda ya plateau excusez-moi mesdames, mesdemoiselles et messieurs mais tu sais que esalinga pasi donc je comprends que biloko misusu baclash misusu bozalaka nango na baitando eke esukaka kaka na réseaux sociaux te bokomisaka yango ti na bavie privée donc or moi je vois aujourd'hui Ferregola excusez-moi je pouvais pas kotia eloko oyo ya Ferregola na makambo tozoloba azali na prison mais je vois deux musiciens par Kofi Olomide j'ai même appris que Falipe Asali message pour à soutenir frère Naye à fortifier yé place à la moussaye ça fait quelque chose de bien la musique oui mais beaucoup matin à niveau beaucoup matin à niveau au donc bayaya balukela ye nini baluka cimetière ya malamu ko bakunda sayana lichombe bakunda ye na bombe poso bakundi ye na bombe te bacommentaire ya bato wana baotya koyoka yango te akofinga ye bino bosakanaka na bato boya bokomeka susu koya bino bachinois ya bozoba ya bafemme insensé bokoya komeka kokoma bikomela na page na nga olapa boluka nini sara exactement il faut tuna moto asali makambo po nga na mayele na nga so na ina finga mutu to na lobela mutu na lobela ka yo mutu wana problème na nga na monika yo bon de livre na vandisio wana na bali yo détaillé na oleka na sima bon de livre te ata na yebi mama bon de livre aza koka aza aveugle aza la bota mwana soki kizengi na oleka na sima bon de livre te na simba ka yi oyende aza personne publique yende problème na nga vital attitude nini Gloria Olangi akozala nango Gloria Olangi je te salue oza une chrétienne maintenant tout na Sarah question attitude nini Gloria akozala na yango face ya ba propos o na temps oyo pe ndeko na ya mwasi pe azala likolo na kititi nzambe ka muta bien mais boye ba rappel que nzambe azala juste to futa na lola te
nayebi si omoni makambo afali tout le monde va payer tôt ou tard mais eza na eloko moko ntango tokobanda kofuta motu to oyo oleka na media alobaki tala baproblème nakutana nango tala baoyo obeta biso te parce que eza solo nga nafuta pris ya prison à part prison nafuta baka mosusu nafuta et c'était pas facile donc tout se paye ici-bas mutu ta kokende na nyonga mutu na lola tadi awa tokosilana na sa mabele awa. Actuellement alors où nous en sommes pour la affaire oyo et pourquoi baye kobimisa ngo parce que donc ici les cas nango déjà makambo donc ici les cas pourquoi kaka baye kobimisa ngo pour tout se paye ici-bas. Est-ce que c'est important aussi? Peut-être. Et cause à la cause à l'important et cause à pas importante. Et comme important tam sous les lots sur atterrissage ne salami bien te bakanga batu bandoki te yango peut-être batu pe ba le kisango ils a pas important te pe côté mususu parce que ils a makambo eleka mais gravité nango ezara pardon délibéraka so y pardon ya makambo esengama na noté en tout cas Zamba aza tellement juste que soko banda osala batu mabeta ngozara pa mopagano ato bongwani tu vas payer en tout cas place wana na linganzambe ka po enregistre poso ezara bongo te Anya Star engeza ke mutu lelo ya fingi ya bomi lobe akibi na makula Yesu po ebika olimbise okofuta ozolwa kofuta ekozala grave ça veut dire tout se paye ici banzamba futi sara na lola tête a dit au foot en awa kaka na sa moyo tu vas payer webi combien d'années maman Micheline Chabani a sali pour nous kamwana asambela ba veille de retraite tout se paye ici bas si kanzamba za juste c'est-à-dire mon nzambe même pour na ba pagano azara juste même pour na ba magicien il est juste atanga na za chrétien na za ba jeune na zu problème na muta maikari ceux qui a la raison nzamba vous a la juste au PC raison il est comme ça. Ça c'est pour prouver aux gens que à quel niveau on a pu sauver à Salah Makambo Mabé dans le passé. Aujourd'hui, ceux qui battent ça la on a bien le passé. Et les quatre ils ont vu naïe. Karina autofinga papa nanga il y a pas 4 mois. Ils ont vu naïe. Aza la seule personne au aloba na YouTube que ngai naza mwana makangu papa nanga lalanga violanga. C'est Karine. Ça te révolte ça? Oui, bien sûr. Soy balo babatu makama mafinga, il faut faire très attention pour sola bien. Pour sola bien parce que boyo la musana bato ke bazwa ba maramusu ba limbisa ba beta kara ba lekisa na bango netinga na mutema bongo ya polele ke nzambe muto jije yo, nzambe muto futa o. Menga na ko mema fardo na onte po ikanga mapamboli na nga j'en passe. Je vis comme ça natika à charge wana nzamba gérango parce que na yebi ka futa. Nga na yebi ke nzamba ya futa na yebi yango. Nga na ko forcer te na futisa yango. Non. Loka nzamba za juste yé a ko futa pe. Pourquoi on insulte aujourd'hui aussi Gloriola? Bazo fina makona ni. Bazo ipsaye il est jalouse. Yani parce que ndekonaye azana mukumba a commis jalouse. Yani pourquoi on va est-ce que batu baye ba signification à mon jaloux? Tadi ngana bota yazande na zemi yo moko monte ke tokokani te. Non mais parce que pour ce cas qui est que à cause de zemité à cause de zemité de l'Ozambe à confondre banani basekai bato à réseaux sociaux. Il faut on est makambo il faut koluka koyeba source nani afinga ye abotaka te ba période wana je kwanga sara na yeba ina ota YouTube te siko na koma jalouse neni ke soka zuize mbaloba he saro suki na nini tango basala barando bamwana ya kokobota source te nga nazala te neti Yvette pe ayaka kolubakisa malobo elobama ke Karina botaka te euta kala nga sara nazala na media te basala barando na bango ngazala kite basala be équipe kotoyo na yebi yango te. Jalousie sur base de quoi? Et ceux qui baswana na le passé na Gloria ceux Gloria lobanga na yeki abota raté lelo loka zuizemi nde bangi ba ya komisa ngo gain ya koloba na Gloria ke osuki azuizemi aboti pe non te bazo prouver nani
abote azwi zemi nanu pa boti te azwi zemi tomoni kasi non souhait na biso nanu pa boti te nyonso de camarade donc c'est-à-dire il faut toujours quand na langage moko boya bien des fois babiloko neti ya boye nga na longolaka na balangage ya bien nzambe azalaka juste c'est tout oyebi lelo réseau sociaux so bafinga papa nanga c'est grâce à cette fille hein? Non mais namonaki na commentaire moko wana ya eza na bato répondre que non Sarah soki Karine afinga papa non parce que yo moto ya na papa na yo na réseaux sociaux c'est faux bakoseli makambo non c'est faux na ye moko papa ngo place aza yebiki nga na tikala oya na réseau sociaux na banolobani na mayele makasi yende aleka na réseaux sociaux enga na yaki kaka koéclaircir mais elingi mpe koloba te ke lokola yo koéclaircir moto moko aya likolo wana po aya manque papa respect non elakisi ke elakisi boye na famille tokoboma na sikoyo nga na oto aya naleki tofingani kosimba bilamba na nga te me na otika motu moko auti libanda te mpo nga na tadi tosolola te amakila na nga abeta oto aboma yo na olekisi te donc hando nga na tadi etikali ka nga na tadi me moto alibanda akoya oza simba makila na nga te tu n'as pas ces droits siko neti nga so na bina zwa vie ya Karine na vie ya mama na ye po eza kopi kole na vandela ngo pende explication sans insulte bato baolela bato baolela alors omoni bato baza ba victime ya mafinga ya Karine il faut faire très attention koyeka obenga bango jalouse po mokomsu na osepesa bino tadi ozala te na page Facebook s'il vous plaît jour tadi jour yango awa nazala nga na s'il vous plaît mais jour yango yo kozala te et pourquoi makambo nyonso ezobimaka air oyo pendant que oui pourquoi ezobima concert na bino ndeko na bino ezobima pourquoi bango bamoni muninga aza na zemi ah Dieu merci Karine azwi zemi nzambe merci mais bango bazaka na bémission na bakombo ya bato Sarah jalouse osuki okaniteki nini est-ce que nga na si na sala émission kolobaki Karine oza kisita obotaka te oza nzambe nanu mpe na sala émission ya ndenge wana te siko pourquoi boya olatisa ngo nga ke Sarah jalouse osuki koloba na moto alobaki na Karine bapopo wana et puis surtout bato baza ba victime omoni leo nalingana na vite même ntango Angelica akufaka ntango bato balatanga zemine na silika makasi oyi pourquoi na silika ka moto nga naza victime na ye boko benga nga jalouse na ye te boko latanga problème nete non sepela te nga aza victime non sepela te non sepela na ata moke te po mama Karine wana bato bofinga ke maintenant bo classer te siko yana bato so babi baloba penza classement tadi moi je sais naïbi douleur na yo dernièrement on a fongoli chaîne moi sika excusez-moi quand je viens ici je suis au milieu du village je viens pour faire mon travail je flatte pas Sarah bien que beaucoup de personnes me disent oh comment ko sala na Sarah oh yo comment muto Sarah c'est ça c'est ce qui tue le Congo c'est ce qui tue le Congo à Salanine pe à Salaganine na bomela bango nani moi personnellement c'est pareil, je peux venir chez Sarah, je peux aller chez Anya, je peux aller chez X, chez Y, tout ça, et c'est comme ça, ça finit là. Et ça n'a pas si je publie une émission dans Salana Sarah Tola. Oui, bah, Karine a moi c'est Manzara Banko. Pardon. Donc il faut faire très attention. Mon qu'on a qu'on vendre sa maman na moana. T'as dit. Sarah, s'il te plaît, s'il te plaît. Te omoni ka liwo ba okende na kobenga bato ba jalouse, kofinga bato na ba commentaire. Faut faire très attention. Sarah, maman, retirez. Faut faire très attention. Wana zara shega la zamba. Faut faire très attention. Oh mon antique, mon classe. Sarah. Tant yo sa ki shege na ki vagabondage na wenge. Sarah, toka tes émissions s'il te plaît. Na otanga. Sarah. T'as dit. Toka tes émissions s'il te plaît. Ayoki. Toka tes émissions. Mais page nanga ezali na ok na la page. Pardon Sarah. Pardon, donc cette émission retirez non. Te wana retiré. Sarah. Ya retira ba papa na ngate na. Sarah, retirez sinon ton kata na vous monsieur suka na ko retira kate. Sarah. Na retiré te.
Tu sais que aujourd'hui on te doit beaucoup de respect. En tout cas, lelo na lingi respect wana ekwe ya nanga. Beaucoup ça. Parce que epesi nga kanda. Omoni muto yo boshoka ale boli bozwaye bolati obi kenga balati anga bosoto yo to sa nenge émission dernièrement on sera ba kizakao au finga abato. Mais bon pesa nga ba preuve, où sont les preuves? Oyo ka ba preuve a, bo ka ba propos. Bon pesa ba preuve. Sarah, retire d'abord avant de continuer, sinon... T'as dit qu'à émission. Sinon, tu as émission. Émission pour le Lelo, tout ce qui... Sarah, l'humilité précède la gloire. T'es dans ça, l'humilité dans mon tour. Non, na l'obité que ça là, yango na mutuloko la carré. Na l'obité bon, mais je dis na émission na ngai. Mais à lire toi, ok. Na fin de sabbat. Sarah. Attends la page, non, Sarah. Le col les alignes, la plateau na ngai. Vie à telle mère. Non, Sarah, non, pour y avoir je dis, on a la plateau, on a retiré. Bon, ça va, bon délivre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dois du respect, je ne peux pas continuer avec cette émission. Ce qui Sarah a bon ici, moi, je suis obligé d'arrêter avec cette émission. Merci. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.